Tusanga nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wasi yo ntwadi wa kitata mwanda wa velela bika kwa masikila nga munaito tukwa ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santo. Lelo tozali na mukolo na yenga. Oyo ezali te toye kokoya na date yo ale 31 mai. Kosilisa sanza ya mois de mai. Esili pe na mukolo na yenga. Oyo tozali kokanisa kaka mbotama ya nkolo Yesu. Boye inaye yambala mibale na kombo ya papa ya lunga na kiangani. Omboka mususu te awa na kamba. Lelo yo Yerusalem ya sika ville sainte. Bango nyonso misatu ya bule papa kisolokele papa ya lunga na papa dangenda kontima. Abandaki koloba tango nyonso. Mbotama ya moko na bango ezali kaka mbotama ya bango misatu ya bule. Yeto yebileke tata mwana pe tata Mulimo Santo. Oyo babotami na papa Simo Kimbangu pe mama Mwilo. Mama Nsilulu aye kobotama aye alubite aye kokokisakaka bilaka Nsilulu. Yango na mukolo na lelo oyo chapitre ekotanga maawa eyemoko tata mukonzi abule papa Simo Kimbangu kiangani tenge azali ya kokangama na musala kaka oyo kokangama na musala oyo batata balobaki yango na ye papa dangenda na mikoleko ya biso tokozala te kasi sika bokotikala ngonga ya komela kutu mwa mai ekozala na bino te pamba te bapaya babanda koya na koya mupaya nyonso akoya akosenga kososola koyeba likambo oyo tata Simo Kimbangu elobi nini ebandeli wapi ezali kokende na biso esika nini yango koloba ete ezali kokende yango esika nini yango toyemisaki nzembo mukolo wana ndo kuntwala tueti kwenda do mfumu do sikilisa ngolo zitu kondolo mfumu kutuana zotanuana yentantu nkali ya mpemba opamba te likambo tango ekososolama moyini akolunga kutya bakali yango eza komonana lelo awe benga mi ville sainte maloba ya batu ndenge na ndenge kasi okave oyo tata Nzambe ndenge abongisila yango kaka ekosalema yango tokosenga papa elebe oleka liboso ndenge na lobele yango na etinda ya tata mukonzi abule papa Simo Kimbangu kiangani ye mutapesi chapitre wana pwete ekoka kotangama na mukolo na lelo okolimisa biso na retard munene toye kokota na ntina pe mususu te kaka ndenge tolobeli yango bapaya oyo bazali koya posa na bango bayeba likambo kososola na yango koyeba na muzindo na yango mikolo eleki papa Simo Kimbangu kiangani alobi na biso ete toyekola
komekola bunkoko ya tata Simon Kimbangu pamba te bakotuna biso twaza ya kinkhulu ke tata Simon Kimbangu mana maonso no mabikulwa imao matamoneka nzenza zitakuiza utatuka munza ya mvimba mukwiza mu Yerusalemu yuvula Kimbangi kiadi ambuke tibwe kya kadila gobeto katuze kyoko mpasi papa ilebe topesi onzela na komo na tata mwana tata molio mosantu tata mokonjabule tata molio mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani asengete chapitre oyo etanga malelo Ézéchiel 37 molongo moke ya yambo kino oyo ya zomi Ézéchiel tokomisato na sambo molongo moke ya yambo kino oyo ya zomi etangele ezali boye na kombo na tata mwana tata molio mosantu mikuwa ya kokauka titre Yawe atiaki loboko na ye likolo na ngai molimo na ye ememi ngai na se ya bangomba na esika moko etondi na mikuwa Yawe atamwisi ngai bipai nyonso na kati ya mikuwa yango na se ya bangomba ezalaki ebele mpenza pe nyonso ezalaki ya kokauka makasi bongo Yawe atuni ngai yo moto okanisi mikuwa oyo ekoki kozonga lisusu na bomoi nazongisi nkolo Yawe bobele yo moto yo moko moto oyebi alobi na ngai sakola na kombo na ngai loba boye na mikuwa yango mikuwa ya kokauka boyoka maloba na Yawe nkolo Yawe alobi na bino boye nakokotisa mpema na kati na bino mpe bokozala na bomoi nakotia bino misisa na misuni nakolatisa bino poso nakotia bino mpema bongo bokozala na bomoi boye bokoyeba ete ngai nazali Yawe nalobaki na mikuwa yango na nkombo na Yawe ndenge ye moko apesaki ngai mitindo tango nazalaki koloba makelele eyokani mikuwa nyonso eningani mokuwa na mokuwa epesami moko na moko na epusani moko na esika na yango moninga na yango tango nazalaki koloba tango nazalaki kotala pardon namoni ete misisa na misuni ezongeli mikuwa mpe ezipami na poso kasi ezalaki na mpema te bongo Yawe alobi
na ngai yo moto sakola na nkomo na ngai loba boye na mpema nkolo yawe alobi na yo bimela bipai nyonso na mopepe eutaka mpe yaka kokota na bibembe oyo mpo ezonga lisusu na bomoi bongo nasakolaki na nkomo na yawe ndenge apesaki ngai mitindo mpema ekotaki na bibembe mpe yango ezongaki lisusu na bomoi bato yango batelemaki bazalaki ebele mpenza na koleka na nkomo na tata mwana tata molimo mosantu mwa commentaire ya moke na ndenge babongisaki bango mibale na kolo na biso ete ekozongela biso lisusu yango mardi mais tosala yango lokola introduction mpona ntango chapitre oyo ezali na 4 grandes leçons. Leçon ya liboso verset 1 à 2. Verset 1 à 2 elakisi biso désespoir. Bato bazali na bombo ndenge bana na Israël bakenaki na bombo na kati na Babylone. Minyoko oyo ezali kati na bango na kati na bombo. Bapasi oyo ezalaki na kati na ya bango ya kosakana te. Bato batikaki losambo. Bato bazongelaki masumu. Bato bazalaki ya kowa na kati na milimo na bango. Mort spirituelle, désespoir. Yangwana papa Diangenda azalaki toujours koloba ete le plus grand péché, oyo moto asalaka, le plus grand péché c'est le désespoir. Désespoir. Moto à côté na désespoir alobi na suki ndenge mosusu akosala ezali te na kolongwa na situation yo lolenge kani lisumi epai na epai ezali komona na pété. Donc première leçon c'est le désespoir, une situation catastrophique oyo ekomisi moto na suka na bomoto na ye akoki komilongola na kati na kokoso wana te. Première leçon. Deuxième leçon, c'est verset 3. Na verset 3. Tout cela car résumé, synthèse, développement peut-être mardi. Na verset 3. Ezali test yakondima, le test. Nzambe atuni Ezekiel mwana la moto omoni mikwa omoni makambo nyonso tu omoni est-ce que yo kanisi ete mikwa oyo na ndenge yango ekomi très sec ata cartilage te eloko moko na ekomi très sec, c'est-à-dire eumeli na kati na passe na désespoir. Est-ce que yo kanisi ete ekoki lusu kozala na bomoi wana ezali test. Ezekiel na sagesse bwanya oyo ezalaki na kati na ye alobi te ndenge situation oyo ekomi oyo na mikwa oyo ndenge yango ezali na situation oyo capacité humaine esuki ezali impossible humainement parlant ete bato oyo bakoka kozala mais ye akei na désespoir talobi nzambe voici la sagesse oyo ezali komonisa kondima test ya maturité abi nzambe yo moko moto oyebi yo oyebi, c'est-à-dire que vous avez la capacité ya kotransformer bango yo moko nzambe yo oyebi. Ça veut dire que nzambe asalaka na moto oyo ayebi ye andimeli ye aza kopesa ye confiance. Tango ye amoni ke
Ézéchiel a payé confiance andimeli ayebe te ye nzambe akoki ko transformer désespoir oyo en espérance na bomoi abi yo sakola kasi sakola na komo na ngai. Et ça c'est troisième leçon, verset 4 jusqu'à 8. Sakola na komo na ngai yo zali moto, mais sakola na komo na ngai loba na mikuwa oyo mikuwa nazali koloba na bino na komo na nzambe ete bino bokosala na bomoi. Akopesa bino misuni, akopesa bino misisa, akolatisa bino loposo, bokotelema lisusu. Yango ezali kolakisa ete moto oyo bapesi mosala na nzambe yo moko ozala na dose na capacité ya kondima la parole de conviction oyo ekoki koentraîner bamosusu na kati na kondima wana balongwa na désespoir na esika bango bazali bazala lisusu na bomoi eliki ezala kati na bango. Nde ntango ye azali kosakola, eh bien mikuwa wana eningani ezongela esika moko, misisa ebani kokota ebani koningana, ekomi ti ekomi na capacité oyo emonani bato me mpema ezali kati na yango te. Quatrième leçon, c'est verset 9 à 10. Na verset 9 à 10 ezali kolakisa biso te il y a une différence entre homme animal na homme divin moto. Oyo azali na kati na bonzoto malgré moto na azali na kati na bonzoto. Maintenant oyo azali na molimo azali na kati na bonzambe. Vivre selon la chair et vivre selon l'esprit. Yangwana évangile nyonso tu ya nkolo Yesu ezali kaka na kati na esika wana mpona kolakisa ete mpo bokoma une grande armée, bokoma na esika oyo ya bomo ya seko. Nkolo Yesu alobi yango na Nicodème, il faut botama mbala ya mibale oyo abotami na mosuni ezali mosuni, moyo abotami na molimo ezali nde molimo. Na Jean chapitre 3 verset 5 à 7 alobi na Nicodème. Pourtant Nicodème était un grand molakisi monene, abi botama mbala ya mibale, c'est-à-dire na molimo. Kobotama mbala ya mibale na molimo ezali kolakisa ete moto a subir transformation spirituelle, azali kotambola lisusu bo mposa ya bonzoto te oyo ezali ndenge ekomami na Galates chapitre 5 16 ezali ou bien Romains chapitre 8. Moto ya zali moto na likunya, moto na nkanja, moto na bopolo, moto na nko, moto na moto kaka ya bisengo ya mokili, moto na mposa ya bonzoto. 666, c'est sa chiffre. Donc wana eza catégorie ya bato ya 666 bato kaka ya nzoto parce que Nzambe asalaki moto le 6e jour. Alors makamu nyonso, tout ce qui se rattache à la chair, yangona bati yangona chiffre 6, c'est-à-dire nzoto kaka lokoso kaka likunya kaka akufa kaka ngana zalawana ye alongwa ye azali kokanisa nini ngai na moni ye soka moni moto kaka nko bato wana bazali na nzoto kasi batangeli bango bibembe. Mais oyo bazali na kati na molimo qui vivent selon l'esprit bezali nde bato oyo bazwi batisi mosolo ya tata molimo mosantu bazali transformé na molimo mosantu. Yango na nkolo Yesu azali koloba yango na Jean chapitre 6 verset 63 alobi molimo yango nde pesaka bomoi e bomoi ya seko molimo mosantu tango ya koya akomema bino na solo nyonso yende apesaka bomoi yende a transformaka bato yende apesaka bato bomoi ya sika pe ya seko. Yango wana mpona temps elobami ete Ecclésiaste chapitre 3 verset 15 yebisi biso ete
makambo oyo tozali komona sasa epi na makambo ekoya kuna ndele ezali makambo eseleka ndenge ezalaki na histoire na bana na Israel mo bango bavivaka na mikwa wana ezali nde makambo yango Nzambe akamata kaka makambo ya kala azongisaka yango nde makambo ya sika. Et c'est cela véritable histoire de l'homme noir, le désespoir dans lequel Motomwindo azalaka akomaki. D'abord la traite négrière, l'esclavage. Okomona moto baso teke lokola landi lokola moloko bakani bake koteka ye na Amérique. Et tant que bango basa kokota na kati na masuwa okomona moto abundi a longoli kanga wana kwene bale le bateau négri moto wana kamati bouée de sauvetage à Boakelier et pas requin zali koya et pas mundele wana zali kozomisa ye na masuwa moto na désespoir a préféré la mort. C'est cela mikwa alobi malamu nakufa parce que nazo kota na masuwa esikanga na zako kene kuna vinanga tika nakufa na ngekaka requin et meri mutuwana makila ne balé. Et c'est comme cela que l'océan, j'ai toujours dit, c'est le plus grand cimetière de l'homme noir. Les ossements, mais quoi qu'on a assez balé, na vallée. Après la traite négrière, aussi la colonisation systématique, conférence de Berlin. Mo cannabis se komaki na ba oy ba konzi ba sale ko kana bango okokisi tono ya nanité ya kauchu bakati yo maboko. Colonisation la plus terrible o ezalaki na kati na biso bato mpema esili bakomaki na désespoir. C'est cela ni quoi situation okolongwa na situation wana lolenge kani ezali ko dépasser capacité humaine ya solution humaine. Et papa Kimbango aye kobotama. Et papa Kimbango akei kuna na ngomba kuna na nase bake kokuta ye na sa libulu yozo sala na kata okena na kena kotala bandeko nanga bazali kuna na kata libulu sokotango ekoki na kokena ko bimisa bango. Mikuwa bazali na possibilité te ya komisalisa mikuwa. Et ye kokoma na 1921 wana toyoka katata mokonzi abule tata Kimbangu na nkolo Yesu bayokani mpona kolongola Motomwindo na kati na pasi le 5 avril ya lobi nkama oyo ekomi Yerusalem na sika. Et puis bana mosala abani kosakola mikwa ebani koningana mikwa Motomwindo mikwa ebani koningana tito bani kokota na kati ya lingomba bato bawuti kuna nord sud est ouest babani koya. Et si que ça n'a qui n'a pas d'abord désespoir, esclavage, désespoir, il y a colonisation, première guerre mondiale, effort de guerre, maladie du sommeil, c'est terminé pour nous. Espoir est yé bango. Bebani konigana. Miko ebani kokome sikamoko. Ekomi batu. Mais ce n'est pas encore ça. Molimo esengeli kokota, molimo esengeli kosala. Yangwana tata molio mon centre. À partir de 1949, Papa Dialungana a instauré baptême ya tata molimo mon centre. Batu babani kokoma na molimo kotambola lisusu te na bonzoto bateki makambo basi mibale bateki mabinda na bango bazalaki bampumu na bango banani bateki maintenant les mibeko bani kokotela bango bolingo bani kokotela bango na 1956 ndi tozali kokoma ete tozali kokoma batu ya sika ya ngwana pe eye kokomela biso na mokolo malelo. Mais but ya ye Nzambe papa azomisi biso na chapitre. Pourquoi? Parce que lilobe ezali wana ete sakola bato oyo bazongela mikwa oyo ezala na bomoyo epe bayeba ete ngai nde Yawe nazali Nzambe na bango. Koyeba Nzambe oyo alongolaki yo mokwa akomisi yo motu Nzambe wana ifo yeba ye 105 ans abimisi biso likama bino bokomi boye nana komisi bino nesikoyo fo boyeba ye
babandaki kosakola mpe kobenga nzambe na kombo na ye tokomi na 105 ans biloko ezalaki mikuwa yango ebandi komona na bato eyeba nzambe oyo alongoli yo na esika ya désespoir akomisi yo na esika oyo ozali na bomoi otali likambo tata azali kopesa biso apesaka chapitre pamba te seke ntina ezali yango wana alobi totonga Yerusalem yango wana tozwa mapamboli. Papa lemisanga juste une minute. Likambo na bosanaka yango te c'était à Dallas awate en Amérique nazalaki na voyage en Amérique nakutani na docteur Soul un grand cardiologue congolais na Dallas aux États-Unis. Alobi nanga alobi papa révérend Elebe tango biso tozozongo na mboka loba na tata mokonzi abole papa Simon Kimbangu kiangani loba ne boy eloko ezali kati na bino molimo ezali kati na bino oyo wana ekima bino te oyo za komona mama ateki makala na ye adieu kaka 1000 francs 500 pesi na libomba 500 francs aluki moya kolia okomona moto awuti mosala tanga awuti mosala longoli veste na abwaki kuna abali kopakola potopoto mpo atonga ndako makambo wana ezali kosalema na bino eloko wana ekima bino te mpo yango wana nde développement de l'homme noir regrettable mais mpo na nini papa atiaki eloko wana na kati na biso te tozali na bamillion mais soko biso tozalaka lokola bino otali likeseni molimo yango nde epesaka likeseni changement yango wana nde eloko na motuya okotala batata volontaire atikata mosusu Équateur awuta mosika mais makambo nyonso tu ya bonzoto 666 ateki yango makambo ne kaka bonzambe misala na bana na ye bazali kokola kaka na mosala ya kotonga Yerusalem bato wana bazala nzela ya molimo bazali na nzela ya lipamboli kasi ba mosusu akoma na mocholi akoma ne mutu na komela masanga makamu yezanga ntina yango no moni makamu mibale wana tata molio monsante alobi toloba yango tozala bana na bolingo mibeko pe misala ezala slogan ti mpona nini tokoma na esika oyo ezali elaka bososola ete faites-moi confiance ngai nde nzambe na bino ngai nde mutu na kokomisa bino na bisika elaka faites-moi confiance atapasi te o nyonso to boza komona eleka na kokomisa bino na bisika elaka bondimelanga et faites-moi confiance bokosala makambo na kata mokili mobimba kolo yango wana na telemi na komba tata mwana molio mosantu. Merci Papa Pasteur okoki kozonga na koloba te oyo ezali maloba Papa Mfumalongo Papa Simon Kimbangu kiangani tozali kokende kaka na mbotama ya Papa Dialunga na nkolo Yesu na chapitre wana ye alobi ete tozalaki na biso bato te ye nkolo Yesu na mulende na ye ndenge atindamaki epai ya tata aye kolongola biso na mpasi mukikongo bisongelevo ekumaki mpasi ziokele bantu babingi minuka kisidi diakako minuka kena diakako kinkwi kiziki manisi kotele munzila zina zikondo lobetela kadi mpasi ziokele matwa silwa kamatalunga nako kansi munankenda zani munangutuka ya Papa Dialunga na utuvutu tidiaka muntima tukitikili bonso biyisi tutadiata kaswa bonso mungwa vomanisi nzenzo nkidaka kisidi loswa kaka ufeti loswa tuloso lo mukuma kyanki tudiati di mwanzila zina zikondo lo betela mukuma kyanki minuki katukidi pasi zisakidi kansi
yani mupina voaiza muza kutukula utusika masiri yaka twavutuka anancha maalumani yango liteya papa Simon Kimbangu kyangani na mbota ma yankolo Yesu jeteki akopesa biso nzembo wana pe faki boyebi yango bokobonga mapo bokoyemba yango pe koloba ete papa Simon Kimbangu kyangani tenga lobaki tozala kaka na patience ye na malembe kino akokomisa biso na mboka elaka patience bazali kosenga biso likambo ya tata Nzambe tango yambi yango ata kompasi esengeli okomisa yango ti na suka jeteki kwambi kambeni ko wako mwa Valentine Voluzi Zulu ye fantoto pe kani jani basi kakufwemisa wabaka manganjo kututumbila Voluzi ufwe
sikidise nzaye bundu dia kumpe vuluzi bandagi koyoka ondire solo ya bana Yerusalemi ye papa Didier soka za kuna aya ko lobangona lingala alobi nini faki oyo ayebi yango na lingala nano amonani te papa Didier soki mpe moto mosusu azali aya surtout basolo wana eza nde mama na likambo oyo papa Simon Kimbangu Nkiangani na mokolo na lelo oyo ezali te clôture ya mbotama ya sanza ya mbotama ya nkolo Yesu papa Dialungana Nkiangani makambo na ye yango ezali komona na ete
tozala bana ya kotindama na makambo ne mibale papa dia lunga na kiangani. Kozala makasi na mabondeli po te mipesa pe mingi na misala makambo mibale o tokoyela kana Yerusalemu. Mabondeli pe misala. Misala tozana makasi ya botongi Yerusalemi. Poete makambo na bango ndenge babongisela ki bango yango ekoka kokokana. Na bikateli. Presque ba mouvement nyonso ya lingomba. Tozana ba demande spéciale. Kasi tata Molimo Santo papa Simo Kimbangu Kiangani azali komona ete na ba demande spéciale tozali ko respecter te. Tozali ko respecter te. Surtout biso ba tata. Tokomona ete kado far na biso si monani. Kasi na kado far wana makambo mingi eza na kati. Yango asengi biso nani o topesite topesa. Fliki. Tozali na bikateli ya $10. Oyo nani topesite topesa. Choral dirigeant musala munene kuna ya suite industrielle. Makambo mingi. Bikateli ezali ebele baso ko katela biso. Ezala bankole. Ezala faki. Biso nyonso tozana bikateli. Nyonso wana ezali ko contribuer na botongi Yerusalemi. Choral Yerusalemi. Pesa biso. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo papa nasengi bolimbisi pamba te nazali na kati ya temple te nayebaki mpe programme yango te papa limbisa ngai babenga na telefone mwa makambo mike mike ya kolanda bandaki kolandela papa bolimbisi bamama bakoyemba nga na koexplike na Lingala. Okay. Nanzambi mvuluzi mvuluzi Nanzambi waiza kutukula vavanza Nanzambi ufwetike melwa mwana na Nzambe ayaki pona kosikola biso mwana ya Nzambe yende tokoyi kosanjola pe koyembela couple lobi bongo mwana Nzambe donc kolo Yesu papa da lungana ayaki pona kosikola biso pe yende kaka foto yembela pe kosanjola ye solo beto bala kwetu bantuko kansinge waiza kutukitula biso tozalaki na biso bato te kasi yo nde oyaki pona kobongola biso to pona korekipere biso uneki muntembo Nzambi twenina mwana Nzambi ufwetike melwa lelo oyo tozali kosepela biso nyo tovanda tozana esengo ya kobengama bakimbangiste bana ya tata Molimo Santo yango balobi na suka yende ka foto yembela to sanjola ye ndenge asikola ki biso ndenge arekipere biso abongoli biso bato tozali biso bato te. Deuxième solo mutombe kyama mbitwa kala fumfudila tozalaki kotambola na boyinga sai na mabe tozalaki mitokosamaki mingi na bowumbu ya Satana tosalaki mingi Satana ukangi kuitatanga twabungane tumwene kyakanele votwa mana fwa kwambi soki yote tata tonkolo nde tobungi libela awa tomoni pole kambeni ko wako mafananti awa tomoni pole pamba te po yo obakisamaki na ekulusu
donc kobakisa mana ye na ekuluzu amipesa kimbeka pona biso bato to sikolama to longwa na bowumbu ya Satana. Troisième son. Kimbeni kakusidiani Satana tukakune zulu yevantotombe. Satana akomisi nzambe lokola ennemi na ye. Kobanda awa na se ti likolo agire penza bi nzambe na ye fa ngo tozomona pe makambo ibele tozomona mingi misi surtout na lingomba ndenge papa mukolo wana mukolo ye moko papa Songanzila lobaki na kati ya lingomba bankoi bazali bantaba bazali basoso bazali barenard bazali. Siku nani soso, nani renard, nani nkoi, nani ntaba, nani akolia moninga bitumbe makasi. Satana te bitumba makasi na lingomba kobanda awa ti likolo agire alingi kimia ezala te. Do biso pa na nzambe to na mayele bosi sa place tikali Kandi jani kasika kufwemisa wabaka manganzi okututumbila. Le posa ya Satana nzambe tata mulio mosanto ayo kakanda po bebisa nyonso saina bana na nzambe na bana na ye Satana nzambe azwa eloko te na kati wana. Posa ya Satana ezali bongo posa azotuka tata nzambe pamba te ayo kakanda abebisa bilaka nyonso ekokisama te. Biso no tozwa perte bana na nzambe tozala maye. Kufungiko etata do kufwemiko ngeyezeye Satana yensemwani. Siko biso bandimi tozosenga na tata mulimo santu kosilika te tata mulimo santu yo yebi Satana na bato na ye oyebi bango do ayebi bango Satana na nkango na ye nyonso na mbano na ye. Donc punition ya Satana ye moko tata mulimo mosantu si ayebi yango deja asilika te po abebisa na ba innocent. Untungi kaka vempo kamusalweki siki disenza yebundu dia kumpe. Sukisa ye bana na bazali kosenga sukisa ye pamba te okonza mokili na yo ndenge yo moko lingi poto yembaka na nzemo bandeko na biso kwa deja bayembaka tokotambusa mokili na lolenge ya kimbangu. Siko biso bandimi tosengi na tata mulimo mosantu asukisa Satana na maemanso oyo ya ye asukisa yango pe akonza mokili na lolenge na ye bana nzambe bazwa kimia. Papa tosukisiwa. Merci Chorale Yelusalemi za nzembo na bino jeteki azwi eza bolingo etata mulimo santu na nzota papa mfumadongo papa jangenda abanda kosenga kete nzembo ya nzembo boye nzembo ya Chorale Yelusalemi jeteki atuti yango. Félicitations na bolingo wana. Tosepeni mingi papa biso pe tosepeni. Okoki kozonga na bino. Merci papa. Merci beaucoup. Lite ya papa Simuki Mbangukangani lelo nde yango wana. Yango alobi te tozala na confiance epai na ye pe tozala pose ye azali pose biso pe tozala pose tolanda kaka na maye oyo azali kotinda biso na botongi Yelusalemi na bikateli nyonso baza kopesa biso pe na mibeko nyonso ndenge baza kotambusa biso kolona pe kobokola tobosana te pe na makambo misato na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana tata mulimo sana. Amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiamuso tutambuli kwa tata mwanda velela muzola kwa seye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela